Mbote bala nyam déjà l'été fait ma foutre série linga wa bino merde en casse la grande dame car neto mesana wa opesa bason pe opesa to linzambe apambole la ngai bino bande rolelo to ko lobela likambo ya arrestation ya Koffi Olomide na États-Unis ndenge to yokaki et ça li pasi pe mawa les amis raison ngana ko sa la voix so ezaka pona ko dénoncer motema mabe o biso tozala non pourquoi nous nous aimons pas, pourquoi nous ne nous soutenons pas. Bandeko bakangi Koffi Olomide na États-Unis et comme sujet ya litio ya esengo ya koseka pona bato mususu car ndenge to mesana koloba pe koyoka pe koloba yango biso moko ke Congolais azala motema mabe Congolais lingande kone Congolais te mais Koffi Olomide asali bino nini nano Koffi Olomide asali bino nini les amis, je parle étant patriote naza mwana mboka naza congolaise de mère et de père et Koffi azali moko ya bato ba osala fière ya culture congolaise to yebi yango wana uzaya kosamba te c'est un grand oiseau mérité ba respect ba honneur ba soutien ba bolingo ebele mais malheureusement regardez la façon dont nous lui traitons pour na nini po bakangi. Il paraîtrait azali na visa de travail azali juste na visa touristique. Normalement azali na droit ko beta concerté. Fallait azana visa ya travail pour beta concert. Et ya kende ko beta concert. Et puis ya kende iso pa bima ki soki nini nde bat bazo expliquer policier a telemisaki batu na iso ki mikanda soki nini nande bakanga ki. En fait na lingu ko kota trop te ko luwe ba trop te. En fait moi ce qui m'a juste fait mal koyoka pe komona comment est-ce que bat bazo s'acharner bazo sa ba émission et ba ke okundola ma passeport diplomatique bandi ko finga na Félix pour ene muta pesa passeport diplomatique na lobby siko fallait ba pesa ngo pa nani fallait ba pesa ngo pa nani fallait ba pesa ngo pa nani croyez qui mérite mieux que Koffi na Congo na musique qui mérite mieux que Koffi eza mutuna. Les amis, je suis congolaise, je parle de ma culture. En dehors de la casquette, on saute au rosa, on a l'anzambe et consort. Mais surtout, on a pocheté. Mato il peut tout on a pocheté, on a des yeux, on a mis sous, toi, dans mon corps. Donc, il y a de ces choses-là, il faut en parler. Na tout le qui mérite mieux que Koffi Olomide, les amis. Na Congo, na Itali musique, par rapport à culture en Boka Nabiso. Personne ne mérite mieux que Koffi. Soto zui fanatisme to timu panzi. Nabi ke bato balinga fali ba ofinga ngai et héritier ba ofinga mais soto zui fanatisme les amis to timu panzi, et to lobito pona, to ba lobi ba pona. Croyez-moi, personne n'a mérité mieux que Koffi. Lelo c'est vrai, soto lobito tanga ba combo et ba musicien oyo actuellement ba o cartonné, Fally et consort, c'est tout à fait normal parce que c'est époque na bango. Mais le vieux Koffi Olomide, c'est une personne à son mérité baluzitu ba soutien bolingo belé. Pourquoi? So botali ba presque ba ngonyo sur génération ba kufa kufa. Bazala sauter misu ba kota bandaku et misu ba lobela ba ngo to sauter. Mais il est le seul oyo banda chamutu tilelo il a zo maintenir tatawana malgré son âge et ba œuvre ne boyebi ya salara. Il sera toujours toujours et surtout na étranger ba foreign ba lingi musique à Koffi des fois na zaso na côté na YouTube na tala ka mingi ba commentaire abato oka récemment na mon a commis à lobby la seule musique que je peux écouter sans comprendre les mots c'est la musique de Koffi Olomide par exemple. Ça c'est la fierté de notre pays bandeko où est la fierté Congo nabi na ville na vandara ya na shop moi Camerounais moko tata wana zalara ole kana tongo zela na milieu kana poko na shop na beta ka musique ya Koffi mungomsu na zongi na talenga bisi mesi vous comprenez cette langue aibsinga une bonne musique tu n'as pas besoin de comprendre la langue ça langa bien moko waouh fier d'être congolaise mais muto boye bandeko ndimo ba congolais ba combattre ba ke kundula ma passeport diplomatique fa ba pia ngwana faire héritier. Fally. Vous ne pouvez pas comparer Fally à Koffi parce que Fally a un moine à Koffi. Pour Fally à la Fally, c'est grâce à Koffi. Aleka et pas à Koffi.
Et donc, au fait, ça ne me rappelle pas si. Des fois, il faut te balancer la part des choses, il faut te réfléchir ça. Vraiment, les amis, c'est très méchant. C'est trop méchant même, je dirais. Par contre, bato alibanda, bato musu, bato bikolo mususu, balingi ye, balingaka ye, bao soutenir ye. Mais biso mo bandeko na ye, to lapide, to finga ye. Mais est-ce que asali na nini? Asali nini? Akenda ye voyage ndenge zala kaka. C'est vrai, benga nini. Comment on appelle ça? Bon, to lo baka ba réalité mususu e ba coïncidence mususu ndenge zala ndenge arrivaka. Esali ke o esalemi wana esalemi. Et bato bazwi yango sujet moko boye. Yaoya ko critiquer les artistes, yaoya ko finger l'artiste, yaoya ko ba n'importe quoi. Et pourtant c'est une personne à encourager. Oui, comme et à makambo. Oh, lelo bato ba souhaitera même ko fait kebolo kwa bimate. Pour la ligne soit disant c'est un violeur. Soit disant c'est une personne, je sais pas, méchant qui fait ceci, qui fait que cela, qui est parfait, qui n'a pas de fautes ou de défauts, qui n'a pas de faiblesse. Mambo yo sala na chambre na yo. So ba le ba bimison libanda tam so to he kofia aux allez parler yo ke prison bala moko ki pédophilie yo sala na kata chambre. Moi na moi si na yo tchara misapi o mère nyonso na mutambo na côté. Tu crois que oza bêta dans kofi ou encore oza plus sain to plus malam koleka kofi le midi. Ba mineur bana batamike mike au kata bolimbisa ngai des fois ça énerve moko ba mamsu fo le ba tel que zali bana ba under the age oko finga kofi pédophile. Mais toi tu fais la même chose. Toi tu fais la même chose. Dans ces zones baza mineur te baza mikolo baza consentement Sandraline à Lobango habité kofi violate. Ils ont des bisomora le bingamo et mon comme ça na côté déjà la chambre. Bazaba la mike. En fait, franchement, les amis, à un moment, il faut tout arrêter. Nous devons arrêter. Et puis, il faut tout changer. Il y a un aloba micronien ce qui qu'on la renouveler l'intelligence et a pas si pour qu'on bonga. Bon monde ba mambo bika na bamboka wana rien à voir na mindele. O mondele mutayako bo mamboka biso mona mentalité na biso et yabanyama. Excusez-moi. Bololisme moko ya niveau moko élevé. Au kapena na niveau ya extase parce que ba mamto salaka. Toi makasi na anti-valeur. Toi makasi na bouzoberi. Nous supportons kaka ba mambo ko apporter rien du tout. Na place ya kocha un plus to pe kocha koya na rapport na ba makambo mususu oyo ke osala mboka eke liboso mais non bisote eza mawa et a passé. La réalité zanga na ngote na bamboka nyonso mais croyez-moi na bamboka biso ba mambo o biso zala na ngo surtout ya ba division ya ba inimité ezala raté ezala raté na oka le solo basio ya ba réseaux sociaux les disonia il paraîtrait ba swana na comment là coach non qu'est-ce que je raconte coach à monde ceux qui coach à monde ba swana na oyoyo muto ba mugu wa ivoirienne comment les arana amande c'est yenda amande oh moi moi seul le belaka makambo ya ko mugu ko le mugule o ya ivoirienne baswana na o mususu soki sonia so ya congolaise ngambu soki nde na chef na yeba batongo troté na mona bango na musika certainement vous les connaissez mais ba ivoirien ba soutenant ndeko na bango mais il faut mona ba congolaise nde ba lapida ah Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, Seigneur, aide-nous. Bande qu'on faut tout changer, c'est pas bon. Moi, j'ai pas aimé. Pourquoi pour critiquer Kofi, pourquoi pour finir pour bakangi? Hein? C'est notre artiste, il fait la fierté de notre pays. Fierté à culture congolaise. Mais pour nous to ko s'acharner le colon naika pour bakangi to comme kundo la bibisa ba mamu bele zangatine zanga mituna makolo. Un moment un fanatisme faut cha mopanzi. Hein? Kofi a mérité et belé ah tato année passée ba utu ko pesa e nini akokisa soki 1 million d'abonnés na YouTube na ba misu ba ko isa ngoto ba salango azui ba cadeau soki ba prize ba pesa ba prix ba pesa na YouTube ba pesa na au fait aza non je sais pas même comment ni na ko pesa e to na ko bengai Kofi c'est une icône
Kofi a mérité respect, a mérité soutien, a mérité bolingo. A mutu moko c'est vrai bon pour ande balobara ba musique on a ba art ngo mais na la logique a mutu moko a kotane déjà retraite et ba œuvre nezolo ba et donc on est soutenir. Vraiment il faut to tika un moment, il faut to tika, Kofi banda combien d'années azalaka azali azo continuer kozala bien quand mutu ane éternel te. Imagine azala abanda musique avant ba wenge wane ya. Ba wenge ba yoko ya via chaka mutu. Et puis abima peka ba première ba moment moko boy. Ti lelo a chaka libaya tata wana et à maintenir. Ba wera ba jibela ba misus ba album to banze mona bon yoka na so ndenge zalaka penza. Mais ba zape na ba succès a niame. Mais les vieux azakaka. Tozo fanatisme to cha mopanzi to lo ba mambo to mona na misu. Yo so mono ke fete musique penda bande banditi ne sile ba beti ko fite. E banana ndene. Et pour Kebate, il y a eu tout le monde qui belé, qui a battu mon sous. Mais franchement, bande ko photo tika babilo koyo, c'est pas bon, moi j'ai pas aimé. C'est comme au fin de l'année. Bon bambele ma bangane, po bakangi. Mais franchement, Congolais photo tika. Tala lelo so bolobi, botanga de rumbiste na mboka Congo. Ok no musique a rumba, botanga kufio le bina liboso. Ato boyango eza bongo. Ba pesi passeport soki ambassadeur soki culture soki lo onini soki batombo ba fingi fallait ba pia onanyo. Fallait ba pesa onane. C'est vraiment triste, hein? C'était juste un conseil d'amis. On a le banabandi on a ba congolais to bongisa, c'est pas bon. Moto so akoyi na libulu, faut boke no zipa mabele na place bobenda ibno boke ko zipa mabele, botie mabaya na mabanga pour akufa bien kende. Mais c'est méchant. Mais bizarrement na banda on a mino boyoka banzembo na e sonien. Donc boza juste ba aîné, boza aigri, jaloux. Mais là vous faites boke na obeta musique na franchement bato boy pende nzamba abatela bango bato lola ba Kofi nzamba mystique bato bonne nzamba soutenir bango bwana o il était tala so 67 ans on a peine pour 70 via zakaka Rambo Quadra Koraman les gars mon papa les amis je suis pas fan de lui maintenant le bétan patriote étant congolaise ouais na o pesa conseil na bande konanga to lingana. Aimons-nous vivants, soutenons-nous vivants, c'est pas bon. Et bato bamboka misu ba yeba biso, ba lobela même ba biso que les Congolais ne s'aiment pas. To finga ba prophète, to finga ba muto ko faute mais to ça la même la façon nini ya ko yeba ko franchement bande ko to lingana bolingo za na misala tango moni mutu na mbeba conseiller so moni mutu akutana likama sungaye to pas assister la qui sait bolingo na problème to na mbebe komelie et non ko foncer franchement na souka. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, partagez, faites large diffusion, aimez, commentez, abonnez-vous. Moi c'est la grande dame Isaïe Toli et quand il y a bon zambé si toi le bien ouais parce que la Bible nous recommande l'amour et puis voilà Kofi c'est un bien-aimé ou il a appelé âme ou il faut bika ouais le lo nzamba a repéré au joyeux abongoli motema et le lo pe babiki donc faut tout le monde a ba anglais tout aza diable ta satana te quoi donc tout comme na souka merci que le Seigneur vous bénisse quant à moi na boni milomba la sima de bonnes choses après. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo
mokota kufa sekwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo Kanyangwa koka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa kweyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Olata nzoto kweyo bikisanga Okitanase pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe Onkote ya okani na yo Ozali nzambe obongwani te Yesu, Yesu Ozali nzambe na bomoi papa Ozali nzambe na bomoi yawe Ozali kondi oyo esimba bomoi nanga Ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo Ozali nzambe Ozali nzambe Mokote lokola yo Zambe na ngoya Olatike mo vandina mo santu Ozinga bina bangelo Bakoye mela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine Zalaki pinzo Ndokia kolia nga lolinga lingi Mes peurs sont assez métamorphosés Osimingo sambwe maladie na miso Olingo baby naza toxiqué grâce à lui balobi keno akosekwa konzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimake limbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepeli
kopesa motu ya nzambe na bango. Yango bien aimé bato na bakoma o biso dolera ngulu te o milimo mabe kotaka na ngulu. Mais so bino bolera ngulu te po milimo mabe kota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe kotaka na mai. Yango tokumisa nzambe po akufa